mwasi ya malamu be mobala malamu akotisa mobali na vie ya bakelemba te ma vie ko defa te surtout que okele ko defa mbongo be ko tamakelemba bosomba kutu ndaku te mais oke somba elamba oke somba saki po le kolomona ki mutu moboye acheke lo mona réseaux sociaux yo polingo za nango na suka nango ko se retrouver oke somba ba fake po mona ka ke batu ba oti na réseaux sociaux ngape fona zala yango moni eta ba problème na ba couple ya batebe. Maman Colette Baboula. Mais comment? On est moyen à zone. Sister, oui, quand on a tout la question, balobi, bamabala na biso, nabino génération na biso, basangs na bino na kati balobi que toza na bolingote na basi na biso na mibali na biso. Ko ndenge yebi moi tant to kuta na ka. Te barate nani o arozala malam na fiti, nani o arozala mabe na fiti. Mais ce que le toro mona basi misusu bo mibali misusu baza mitema mabe lelo soki moni zangi azasu na mbongo te basi de mibali bele ba ko kosi potete mona mwasi akomosa na e makambo esengaki te pena sa na libala mobala akomosa mamobo ya bien te o ndeti bana kongo balobaka obeli opemi okufi olongwe babi biso génération na biso toko se porter makambo wana te est-ce que aux obligés soki mobali be mwasi comme na condition ozalaka na ye wana est-ce que ça va mbasolo bon ça na éviter problème ezali na ba génération ngo ya bino na ba génération ya biso nyonso na ya ba mama ya biso bateka biso ni ba mama ya biso bakenda ba église te mais ba yeba makamba pour les meilleurs et pour les pires hein na cosité hein biso ba oyo biso toza génération na bino te mais biso to makamba pour les meilleurs et pour les pires libala ya parfait ezalaka te mobali ya parfait ezalaka te mwasi ya parfait ezalaka te po mezali moninga soka na musala bien akwei mbala moko musala esili akomi manyolo to azui problème to akotaki prison to nini mais nde place les pires eyaka te pourtant les pires eyaka il faut yo mutu o donc ozala pe wana parce que lelo ekozala par exemple ngana yo toza couple yo za soit mobile ngana za soit mobile na yo to fandi to lingani pe bien bon anyway mabala ezalaka yo utaki pa na bino na éducation na yo ngana utaki na éducation na ngai ngai na zawa na ndenge ya ba question zo tuna ngate mais na ndenge ya ndenge ba bokolisa nga balakisanga divorce te ozomona na yebi divorce te ndenge ba bokola ngai na kola na makambo ba divorce te balakisanga ezalaki o mutu moko libala ne kufa na famille to bwebwe me balakisa ngai divorce te na yebi yango te ezaka vocabulaire oyo existaka na dictionnaire mais pona nga ezate mais siko si c'est divorce te basi misu be mibali misu bakoko supporter piaka te basi ya kilelo balobi ke biso basi ya lelo toko supporter piaka te soki mobala zangi mwasa komoluka ayebela na ye akomi na niveau ko déconner ou bien mibali misu pe soki mwasi akoyi na maladie akomi ko déconner siko babiloka bongo la donc wana eza bato baluka ba solution ya facile hein po ata nzamba lobaka mutu aliaka na mutoki ya fona biso totika yo te na tongo tolonge bandako ba 6h obandi musala 7h30 20h30 biso tozozonga ozomona donc eza bato balingaka vie ya facilité nzambe ndenge akela biso tokokanaka te wana eza mpona bato baza na ba envie olingi envie bato kotala surtout mikolo mpe ba social media ekoma makambo ebele ozomona mutu mosusu akotia foto ne wana nzoka tie ba filtre ata 150 filtre ya suki ya misu ya matoi ya boye okamati ozo envie mutu wana ta mosusu akendeki na ye akamataki ba foto ya display ya bakiti aye atiango eza lokola photo shooting ekoma aklase yango eza lokola ndako na ye ozolula omonaki yango wana eza bamakambo olula wana zala ya bilula yo kolula moninga yo yebi libala ne kotebanga yo yebi mbongo kotaswa moninga akomi na pasi to yo moko oza na pasi vice versa nzela ya mokuse naki ekota libala kote mosusu to nakende kotona moto wana azwaka ezalaka bongo balobaka balobi luka oyeba bisika mutu azwelaka mbongo bilula eza bien te okamata sikoyo po olingaki mutu bongo pour les meilleurs pour les pires ezalaka nini yango
ezaka penza nini yango boloba ngo ka vocabulaire on dirait pas mabala ngo ekomande ba compétition mutu mzali na bala ka poza na statia ko bala mais bolingo eza nango kuna te asa kuna te babiloko na moi je pense yango nde eyaka na ba comportement bongo tango moi koko so ekoti na libala po libala ndenge ezali aka ndenge vie ezalaka na ba challenge kaka ndenge na kati ya ba famille biso ba challenge na ba mabala muninga okobela muninga okokweya muninga bakokanga prison muninga akokozanga musala akomi chômeur vie échangeaka ata na era akala ezaka na era ko ya man ekweyaka bato bazwi ya ofele ezaka mpe na era bana Israel ifaye basala po bazwa ezalaka bongo makambo wana yake muninga yoki aza bien te to muninga akweyi to muninga vie échanger allez nake koluka ya pete kuna siko siko échanger yo ko ando changer combien de fois mais siko sister siko moi si moko boye azaki na bien azu problème musale sili siko mobala zana makasi pourquoi mobala vandara wana la condition mwasi o akomi nango est-ce que muta ko changer na éviter asa la vie na non mobala na faut mutu na yo esali la yaya hein tango mwasi azaki na makasi to mwasi azaki bien asutenaki yoti muninga siko soki azui musala esili to boye yo pe luka yo pe soutenir muninga parce que tango yo ozalaki wana ofandaki wana ye asutenaki yo pe soutenir muninga tango mususu ba vechacho lataka asali atiaki okombo apesaki pe respect ozaki respect na sima ya muninga siko muninga tango pe azangi toi mais siko si c'est yo ko condamner ka mutu bongo te muto mobile moka monika azana no jeune azana mai na makila die fois vivre ye azana posa fo abota ou bien fo bala yo osuki na nzela wana osuna mbongo te wana osuna makaso na lote avandaka bongo ezala te sister mais libala ezala na principe nango vie ezala na principe nango nde tozali a vie ezala na principe nango vie ezala na ba oyele ba ozomona tango osangani na mutu ozwi accord wana loba subo eza ba ata yaka tofanda pe compassion ezalaka te kibomoto esila biso vie ezalaka na ba principe et puis vie ezala na ba oyele ba tango yo ozwaki décision no lobi ke ngai na sangani na yo pour le meilleur et pour le pire alors il faut respecter ma parole na yo pour le meilleur et pour le pire yango wana okende kotika muninga pona nini otika ye pona nini d'abord mais po ya zana na énergie ala na makila e fa bala lisusu abota yo ndenge zawa na vie suki bongo siko asani mais tango muninga azalaki bien bozalaki wana te azalaki na yo te oinjoyaki pe bozwi na ye te oinjoyaki yango te oinjoyaki pe ye mutu ti siko likambo na ti yango boye ezwi nde ye ekokai mpe kozwa yo mobali wana siko ye alingi atika mwasi wana boma eza te po ezwi nde mwasi osiko soki ezalaki ke ezwaki nde ye eke mwasi nde siko alingi atika ye bato balinga baloba nini peut-être mwasi apa linga osaleka nde ye pa osala nde siko bato bakoloba nini donc ngai nazopesa kaka eza ndenge moko ezala mwasi ezala mobali eza bien te okotika moninga ndenge wana te po bolamu egangaka bolamu ya moto egangaka ofandaki na mwasi wana asalaki yo bolamu ne te trompe pas mokili ekoso te bolamu oyo egangaka po omoni nde balobaka okorekolte oyo osemaki wana eza kutata moto akosalela priere te ezaka misala oyo osalaka na nature kende tozalaka boye mama ka nde tozalaka boye oyo yo rekoltaki nde kofuta ezalaka bongo eza kutu te moto aselo priere omona bato mosusu osali likambo abi atala aza omiloka ye moko ozomona neti tokenda ba exemple kaka tokenda na bashopa ya baindia omonaka batia sécurité te po basi bakomprena likambo wana ke oyibi ekolanda yo ozomona donc nature eza bongo mais siko sister zana lobana eloko moko omoni mpe eloko ezoboma bato ebele surtout génération na biso ezali complexe ebi bato ebele bazokoanvie bafoyer ya bato bacouple ya bato omona mwasi moko boye akotisi mobali na vie ya bamakelemba ya odefa déjà mwasi ya malamu mpe mobala malamu akotisa mobali na vie ya bakelemba te ma vie ya kodefa te surtout ke okende kodefa mbongo mpe okota makelemba bosomba kutu ndako te mais okesomba elamba okesomba saki mpo likolo omonaki mutu moko boye atieke eloko mona réseau sociaux yo mpo olingi ozala nango na suka nango okokose retrouve okesomba bafake mpo omonaka ke bato baoti na réseau sociaux nga mpe fo nazala yango omoni eyeta baproblème na bacouple ya bato ebele yango omoni bato mosusu vi na bango suki na nzela mpo babiloko ya bongo siko basi ya bongo be mibala bongo conseil nyoko opesa bango naoloba soso aliaka oyo koki na mongongo na ye ozomona bilulalula oyo ezaka bien te bilulalula oyo
emema bato na liwa ozomona bilula lula emema bato na liwa botala ata na bible bato balula lula basuka wapi bilula lula na kobanda kofungola bible te botala kaka bato balula lula basuka wapi okolula oyebi kote moto azwelaka mbongo te zwa na moke oyo oza nango nga nde nazali nazala complexe te ozomona aza kutu nurse mais aza na boye te mama bamakambo ya ngai yo yebi babosenga oyo ya ngai yo yebi babesoin ya famille na ngai oyo nga baprojet na ngai yo yebi na compétition na et puis okokamata okoti banyongo yeloko malonga te eza tokoteke ese eloko moko na ndaku ezaka po bamona yo polataki Versace po bamona yo ke otiaki kabelo po bamona yo po oza na page biloko nyonso eza vanité biloko eza vanité mibali oyo bokotisaka basi banyongo basi oyo bokotisaka mibali nyongo botikango nyongo elongolaka kimia elongola mpe valeur nyongo elongolaka kimia mpe elongolaka valeur ya motu nyongo oyo epuis yebango ntango oza nyongo ya motu so ozofuta te oza esclave ya motu wana c'est la Bible qui le dit nga na obimisa baverset te boluka yango bosala devoir à domicile c'est la Bible motu soki oza na nyongo ne oza lokola esclave na ye akoloba eloko nyonso ekozwa o na vie na yo il faut obanga makambo wana oza nango luka obongisa me biloko wana ya basi kokotisa mibali banyongo mibali bokotisa basi banyongo kaka eza kote mpona eloko malonga bokotisa mibali banyongo basi banyongo oza na eloko te eloko moko mpe malongo osala te bamonaka oka baversasi bamonaka esiko biloko yango mpe nga na comprendre te mponga moi je suis pas trop griffe soki emonani soki emonani te ata primarke na obetolo na ocomplike ocomprendre te na maquillage na ngai ya super drogue nakendaka maquillage ya cher te super drogue kana petiki couleur na elongia na bimia omoni nga ngana naza motu soki ndenge nini na compétition na motu te na mpe na complexe te na milingi ndenge nazali parce que nayebi ke nzambe akelanga naza unique à mon genre ata lelo bozwi baclone nga clone wana kozaka copie ngai ya original o nzambe akelanga nazaka nga après ngai azate avant nga azalaka te zala yo moko milinga siko papa elo ngai ngala bo yo lingo tika mwasi po siko lelo aza na bozwi te po azozwe elo su banyongo wana bandozwela yo te papa tika biloko wana yoki lukaza na kimia tika biloko wana po ememo esika moko te osa compétition na nani mokili ntango bazotala yo bazoseka nde yo soko oyebi te mama soki yo pe osala biloko wana papa po tolobela papa na mama tika biloko wana oza na besoin oprouve mokili te oza na besoin mpe moto amona yo te zala yo yekola komilinga na ndenge ozali na pasi na era pasi okumisi nzambe na ntango ya bisengo okumisi mpe nzambe na ntango ya kozanga okumisi mpe nzambe na ntango ya batribulation okumisa nzambe parce que bible elobi tokumisa ye na bacirconstance nyonso ntango ozokumisa nzambe na bacirconstance nyonso akotelema na bomoi no mpe akolongisa yo tu vas témoigner mais témoignage eyaka il faut leka nano na tribulation alors nzambe apambola bino toluka bolingo nde ebele ntango olobi na motu pour le meilleur et pour le pire osalela yango yebela toyoka conseil ya sister na biso apesi bango baza génération liboso biso tolandi na nsima aza mokolo ana expérience ya libala expérience ya kozala mama donc ntango alobi boye ayebi makambo aoloba na ndenge mabe te balobi génération na biso mpena eza génération moko ya mabe biso na bana na biso génération biso mabe tosola makasi toza na android ebebiso biso makasi android soki android ebebiso biso makasi toza na bolingo ya solo te toza basi ya intérêt toza mibali ya intérêt tozwa na kati ya mabala na intérêt so mobala aza na mbongo na koshéri yo na ndenge nyonso tu soki mpe mwasi mpe aza na mbongo aza bien na momana okoshéri ye na ndenge nyonso tu okolakse bolingo na ndenge nyonso tu mais soki azangi place oya mpena komona mpenza ke no bolingo eza lisusu te okende tolobaka tolingana pour le meilleur pour le pire mais lelo biso tokosirkote pire te tolingi na ntango ya bisengo eza quand même gentil te ntango tolinganaka tosinyaka buku wana tosinyaka yango tolobaka nalingi yo na ntango ya pasi na ntango ya bisengo tozobosana na bana na biso baomona babétise oyo biso tozosala epa bapapa na bango epa bamama na bango bazomona exemple moko ya bien te oyo tozolakisa mwasi ya malamu asungaka mobali na ye akende liboso mobali ya malamu mpe asungaka mwasi na ye akende liboso il faut bozala na système ya kobomba ata 1 euro 1 panda pamba il faut koyeba kobomba mpo boza na bana bo raisonner lobi fitir mais mwasi akotisaka mobali na vie ya bidefa
la vie ya kosenga ya ndenge moko ya kotia mobali ba pression ya mamboza na mobali pe ko na mobali pe tolobela mwasi na mobali tolobela ka mwasi tipo za mibali msusu batindaka basi kendo defa mbongo pa mutu wana eza na basi msusu batindaka mibali defa mbongo pa master no eza quand même gentillité soso aliaka eloko koki na mongongo na ndeko mwasi tika bilula tika ko envier couple baninga tika complexe tika kolanda réseaux sociaux na loba eloko déjà bandaka la réseaux sociaux ezaka une intimidation makasi soko za moto esprit te bima na réseaux sociaux soki te okosala ba n'importe quoi yo moko yeba mambo osala te mais biso bato tota lo wandaka ba voisin aussi ezozika to mona ke osa buzoba obebisa vi batambusa ngo bongo te moni bato ba memara vi na ndenge moko basuka lelo na bandako basuka ba prison basuka na ba place moko ya wande ngona ngamo sitona mobali chana